Mike Kalambai. Pas même 5 ans. Mais pas même 5 ans, on a Mike Kalambai. Déjà, ça, là, ici, va filmer na mwasi na ye moko. Alali pongi, asil suko sala musala. Allez, salamu salat, salamu salat, salamu salat, salamu salat. Yamokuse, yamolai, yamolai, yamokuse. Assalamu salat, salamu salat, salamu salat. Donc, passer à salim musala. Terminator, bilo no yawana. Yosko oui, si on oyo zala mo bango basangine yango. Tu pas mon nzembe koti. Passer à wujo salamu salat. Assalamu salat. Assalamu salat, salamu salat, salamu salat. Yamokuse, yamolai, yamolai, yamokuse, yamokuse, yamolai, yamolai. Yamokuse passer à salim musala. Ba filmer a bukani alali suko pongi suko zawadi mutatato ngo Belezebula po bat baluka Belezebula nani Belezebula au Bible comment Belezebula ça Blaise Boula Belezebula Belezebula yuka na Bible Belezebula ça Blaise Boula L'homme prudent voit le mal de loin. C'est Zawadi eza Belzebul te Zawadi alobi makambo passer à salaki passer à sengi vaseline Zawadi apesi liboso ye Zawadi ye skoyo pasteur alobi te nazana posa ya liboso na sima e ba mama babeta tonga ba mama bapesa sima kasi confine mutate ya la vraie vérité te yesolo le bala donc ça veut dire que oh yo kakaneti ke ezobeta net église te pour ezap église te mais na comment c'est pe na église catholique pour ba chi nzembo ya emene ya na kati église nzemboni ya oh Lazarie na kwa humanité. L'homme prudent voit le mal de loin. Sentiment naïe, à joie qui a sali Madjabou baye, bandi ko s'est présenté, mais hier na Madjabou wana azo profiter na ba mama fenga kete bakila kumfuata dila kufinde mama limizili oyo obi na pasteur musique mon kilo yebi yango oyebi na ba accent na tout mais pour yangonde to salela schéma na biso ezala mokili omonaki na Facebook ndenge Zawadi a filmé Mike Kalambai azolala omonaki to monaki te omonaki omonaki très bien vous autres témoigner si voilà Mike Kalambai alali pongi alali pongi abukani déjà ça sali masolo l'homme prudent voit le mal de loin. Nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mystère Siatoli Nazala moninga na yote Nazala moninga noté Papi Gen tolobe la vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux journées Nazala moninga na yote Nazalaka moninga na yote 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Tu passes bien nombreux partout au Bisso à travers tolobe la vie officielle. En tout cas, merci merci Nabina Nyoso Bato Bobengangai partout dans le monde merci. Merci na Washington l'honorable 4 fois prêtre Eric Shimanoka PDG authentique. Puis nous c'est Agostino papa social. Dans un pasteur Terminator. Comment vous allez là? Comment vous allez là? Non, tout net. Il y a Abraham Ezala, il y a Noé Ezala, il y a Jacob Ezalaka. Parce que Kombo nous obéit, on a Kombo, il y a parents, il y a Jacob,
ya Moïse, ya Isaac, kombo ya papa na bango, koko na bango. Terminator. Zoka teke Terminator. Donc naza likolo ya ba koko wana. Donc naza sko neti na film fo mona nga lokola Kirikou. Oh. Kirikou. Donc ba koko ba na bango na mboka mais ba délivrer mboka te. Donc muto délivrer mboka ezandenga. Terminator. Donc na vandi nanga nazotika ba koko bazo bunda pe ba bundaka. Mais Terminator c'est moi. Bonne église. Église otambola ou bien maleme. Yo bozala ba collaborateur na yo to zaka yimo. Nga na zaka na ba collaborateur na collabora na Moïse Mbi. Oh donc wa mutu non. Non, so na lobi na collabora na Moïse Mbi à travers Denis Lesi pour na collaborer na Denis Lesi. Ou za père spirituel na ye. Nous na collaborer na Denis Lesi. Nazo collaborer na ba passer au bazo funda lingomba makambuzo le kaya bienté et ça mais non mon place pour ba invita yo l'église mo bo gete pas ni yo ba tika la cherté. Oh côté que la mutu cher est-ce que ça pour ça au tika la cher ngape na sala cher na ndenge na ngadi te na bien ba collègue no pasteur ba bengi saka opère mo na te ngai naza na posa ba bengisa nga eza malamu kutu makasi parce que ba bengisa pasteur moko abengisa pasteur lité ya kanda abengisa pe na l'église et puis pasteur lité ya kanda ye pe na église asali masolo na ye apesi ba activité na indenga salaka et puis asali masolo na kata yo awa na net na Paris ba bengisa ko pe na France par exemple. Oh ba bengisa nga pa pasteur Théo ou Batelo. OK pe ba pesi yo ba vena nga sko lokola ba mave mavungu ba timbela mikili eza bien ba tiki batu ba kiti Afrique po bango mo ba kende ko investir na Afrique po sortir le mutuli solo na Afrique abandolia o Makunda abandolia on a poto un jour dans sur net l'église mo ça c'est ça Bostra banani ba Bostra pourquoi pas ba bengisanga est-ce que bengisa nazande kuna bango nanu ba bengisinga te mais soki ba bengisinga na ozala content ote ya pe OK ote na ke na tei le banzambe na tei Matthieu chapitre Kingandi Jean chapitre Kingandi na tei nanga nenga bate ya na bango pe. Avant tout les canaux lingato fongola la parenthèse ba tu vas comprendre biso que na vraiment passer Terminator bakanga ka satana basinga pour les wana ba idéologie na yo to ko l'excendre on te peut bima pété ça ça tamolo ko mkebongo to pesa mu mituna mseto na oui na lobaka na chanson nanga ke bakanga ka satana basinga pour ezalaka dimanche passé mais dimanche ya lelonga na kamwe po baye lisusu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé donc na salaka philosophie ya comprendre que ezalaka lokuta bato balobaka tokangi satana tokangi ye toliye ye to minote ye et puis tosali ye mabe ezalaka lokuta yango nga na salaka philosophie wana nde na yembaka nzembo ya bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé dimanche alelonga na kamwe baye lisusu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé siko philosophie wana pona yo monaka ba pasteur ndenge nini est-ce que pour lelo bakangi satana lelo bakangi satana siko yo nango enda kobimisa satana wana yonde eloko ngana koloba no mon frère bando tunanga ba question yo nanu na mona courage na yote wana parce que yo za père spirituel ya ba pasteur tant okuta na nanga déjà okuta na père spirituel ya ba pasteur donc il faut okuta na bango kotuna bango ba question o otunanga ezaka ba question normalement ya bango ezaka yangati père spirituel ya ba passer ça termina goga ezana langage ya kiyanki lokola soko zui masananga Serge Kibunda donc ozomona ke eza
langage ya bayanke mais vrai yanke ezali mutu oyo aza na baboule ana bapense ya bien asoki bakodélivre peuple na ye na minyanguna oyo satana azolinga komema ye ozomona moto komoni bangisaka pasteur Terminator oui ebangisaka puis moi Jésus pasteur Terminator yango Mobutu alobaka na biso un père tokobanga to tokobanga te bato bazongisi tokobanga te mais tokobangisa donc biso nde tobangisaka voilà tozala pasteur Terminator Terminagoga ndenge oyebi lisolo eza mwa molai parce que pasteur Terminator soki otali bien cv eza molai na ngai naloba abanda mwa kala baidéologie nyonso omonde ebima lelo oyo abanda nde liboso kutu ya bapaster mpe nyonso oyo bakomi koya na YouTube donc abanda liboso na bango donc otala pasteur liboso na YouTube ezalaka yo pasteur liboso ya YouTube oyo azotelemela église c'est-à-dire ozotelemela hypocrisie voilà pasteur liboso non ça publicité à masanga ngana melaka nanga masanga et comme neti polémique mais lelo na ba 20 kitoko makasi obige lelo so tali mona que non mais yo zonga pe sima trop na zonga sima bongo parce que balobi reculer pour mieux sauter ngana pesaki ba identité na yebi ndenge église de réveil et botama église de réveil et botama na sens que ba pasteur ba melara ba boki ba pasteur ba bimara na basa batu ba pasteur ba tambola na nzela mabe ba pasteur ba yebi na bango makambo nzambe bien te ba yebi ka quelques versets et puis ba verset oh bango ba yebi yango nde bazo salela po ba trompara susu bien bana na nzambe donc netinga na uti ko mona pasteur moko ba uti ko consacrer pas même que 5 ans Mike Kalambai pas même 5 ans mais pas même 5 ans wana Mike Kalambai déjà ça la kisi ba filmer na mwasi na ye moko alali pongi asili soko sala musala ale salamu salat ya molai ya mokusi assalamu salat donc passer à sali musala Terminator bilo no ya wana yo ce que si on oyo zala bango basangi ne yango mo pas mon nzembe koti passer à wuto salamu sala ya mokusi ya molai ya mokusi passer à sali musala ba filme ye abukani alali ne siko pongi siko zawadi mutatato ngo Belezebula po bato baluka Belezebula nani Belezebula au Bible comment Belezebula eza Blaise Bula Belezebula oyo ka na Bible Belezebula eza Blaise Bula siko bakoko na biso ndenge bayeba ko benga masolo comme bato bakoko bayeba masolo bien te bazo benge Blaise na français Bula Blaise na français Bula bon c'est na zalaka tuko bakoko au moins a utilisé Blaise au le Belezé poison non français et pas na biso babenga ngo Belezé est-ce que la tu no bien est-ce que c'est na Blaise Bula zalaka na nzeta muselu Blaise zaka na nzeta muselu bandakala azalaka na nzeta muselu ça veut dire quoi nzeta muselu et nzete mu eglisaka ozomata ezokitisa yo na huile nango yo zokanga nzete mais huile nango ezokitisa yo donc nzeta muselu Blaise Bula lobaki ke nzeta muselu enkokota kutu mutu azoyembango mutu azointerprete ya mokuse nde ya molai
parce que oya molai nde ya mokusi na comprendre te o comprendre caractère donc en kokota na wingi au moins wingi lingi beta concert moko concert wana nde na sengi na tous les combattants du monde oya makasi na sengi na Boketu premier grand frère na moi propre na sengi na Ficho Bangu grand frère na moi propre na sengi na mon commandant et mon Krekese et puis général Ngando concert oyo botika yango ebeta botika concert ya wingi 4x4 ebeta pour eza concert moko ezo concerner tout le monde. Tenga une autre question. Tu vois, Zawadi, Zawadi, Belzeboul, c'est Zawadi, Belzeboul, Zawadi, alobi makambu passer à Salaki, passer à Sengi Vaseline. Zawadi a payé liboso. Ye Zawadi, ye skoyo pasteur, alobi te nazana posa ya liboso na sima. Et ba mama babeta tonga ba mama ba pesa sima o kasi confine mutate ya la vraie vérité te yesolo le bana donc ça veut dire que oh yo kakaneti que ezobeta net église te pour ezap église te mais na comment c'est dans l'église catholique pour ba chi nzembo ya emene ya na kati église nzamboni ya oh Lazarie na kwa humanité oh Lazarie na kwa humanité boka bakanda ya nzambe ne pokomi pene ozomona donc ça veut dire que quand nzambe komi pene donc église catholique et comment tu as nzembo wa kinkesere meni siko lelo komona batongo nyonso mbala moka ba mission nyonso ba pasteur pas na yo mona ondende la komona mission so mamba ko ba pasteur abane mission lui maman pas pasteur déjà pour qui passera bato ba mandarango basalela nango na bango ngo bien te qui passera bato ba bandarango lokola Aïdi Nabala a salé la rango bien. Ye Aïdi Nabala a salé la rango bien. Après Aïdi Nabala, tant que comme kende ko chité, nde va passer mon chose va salé la rango bien. Mais je remercie Denis Lessi. Je remercie Denis Lessi, Mfoulouzi. Merci Denis Lessi. Nandengo ozo continuer ba mission o yonga na linga ko sala. Donc, nous avons vraiment idéologie, nous avons stratégie, même quand on a quitté Nakini, nous n'allons pas dénier. Donc, on a. Vous répondre, jusque là, bon, pour nous affaire au Maïkamba à Sali, pour nous juger on dit. Affaire Maïkamba, et ça sentiment naïe. Sentiment naïe, à ce qui a Sali Madjabou Baye, bandi ko s'est présenté. Mais hier, na Madjabou wana azo profité na ba mama fenga kete bakila kumfuata dila kufinde mama limizili obi yo na pasteur musique mon kilo yebi yango oyebi na ba accent na tout mais pour yangonde to salela schéma na biso ezala mokili omonaki na Facebook ndenge Zawadi a filmé Mike Kalambai azolala omonaki to monaki te omonaki omonaki très bien vous avez témoigné si omonaki voilà Mike Kalambai alali pongi alali pongi abukani déjà ça sali masolo mais Zawadi a filmé a publié donc ça veut dire que Mike Kalambai so Zawadi a publié quitté a regarder télé la batuna cher en tant que saint azanga lisou nzo kazana masumu ebela ute ko sala na kati Mike Kalambai c'est des pêcheurs des gros pêcheurs des grands pêcheurs qui pêchent mais au nom du Seigneur Dieu ba pêcheur na romanzambe on a salué Jacques Bowers ou azali combattant invisible amona na pamba te donc ce que moni c'est que omoni
étoile moko ya Terminator lelo nakati il y a église surtout ekoti to nakati église ekota banda kala ekota na église babengaka Yesu le lion de la tribu de Juda. Parce Juda wana ozoyoka Juda le lion de Yesu nde le lion de la tribu de Juda. Mais ye Juda ozoyoka esi abimana mwasi ya mwana na ye. Vous comprenez? Na kombo ya Tamar. Juda bimana ye mwasi na mobali, abimana ye mwasi na mobali, puis abebisa mwana ne wana utai kukufa deja, abimana mwana ya mwasi na ye. Yesu va bien le lion de la tribu de Juda. Yesu le lion de la tribu de Juda, mais Juda mozoyuka abimana mwasi ya mwana na ye. Mais on a vu pas on est kasi qui bosote côté une église. Bosote kota na on église bandaka la ezalaka na ngu. Bosote ezalaka na ngu. David amona mwasi ya iri azo sokola mutakala amoni fwenga nkete biso ba congolais to kangaka bango na banzembo. E mama fwenga nkete bakila kumfuata dila kufinde mama le mizelele. Donc yepe lisusu Juda akutana na mwasi na ye abimi akutana na mwana mwasi na ye abimi na ye. Et puis kaka na ba film mango okukuta Samson azalaki na mwasi ne Dalila, mais kaka na mwasi ne Dalila babeta ba masolo banini basala ba makambo banini, mais abima lisusu na ba Philistin. Donc monde eza Sarajevo Congolais nde mutazola na nzamba zozela Yesu ya kosala, Yesu akosala te. Pour ce qui Yesu alinga kosala nde Congo etondi ba poubelle eza nango te. On comprend? Yesu alinga de akosala. Donc Yesu pas otalela bino songa na sali bino pe bolongola ba poubelle. Ba poubelle. Donc on a sali mais bino bolongola ba poubelle. Bino bolongola ba poubelle te bolingi Yesu ya kolongolela bino ba poubelle. Obosani Yesu nde ba betaka ye. Obosani Yesu nde ba nyokolaka ye. Obosani Yesu nde ba betaka ye ba sete na maboko tina makolo pona yo nanga. Siko Yesu akoya kosala nini? Et puis eloko moko ba passer ba te ya rabatu baloba langage Jésus il viendra dans le ciel avec ses anges. Donc il viendra bientôt. Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt, ça fait 2022 ans. C'est beaucoup, hein? 2022 ans. Il y a des rendez-vous, papier, tout le monde en a, calamité. Mais si on a sali 10 jours, on a noté, peut-être qu'on s'est tracassé 10 jours après, oh, mais n'est pas ça, le bail tout le monde en a, mais tout le monde en a été. Mais il y a promis, ça fait 2022 ans. Ah, 2022 ans, mobile à Kenda, ok, vine souka na ça 20 ans, débat comment la Bible, na ça 20 ans, vine souki. Si on va passer au rendez-vous il y a 2022 ans, est-ce qu'on va s'en sortir? Pour avoir un batu mususu kutu oyo ya pesa ki rendez-vous kutu te, mais bion des parents oyo ya génération wana. Mais ngola suka ba doso ba sait quoi. Bakufa no so sait quoi. Yango na yebisuyo eza masolo ya ngadiadia na mangwaou. Et comme histoire ya ngadiadia to mangwaou 2022 ans. Yesu a raté, Yesu a été. On comprend? Yesu a lobango na Matthieu chapitre 23 verset 39 que vous ne me reverrez plus jamais. Beaucoup monde n'a lisusu te. Donc on souhaite à mission que Yesu a lokuta. Yesu a lisusu te po babaka ina croix. Avant ko baka na croix ba beta e fimbu. Azwa fimbo ya osalana te
après kobeta ye babwakeli yo basoyi bapesi mwana bato ya nzambe vraiment mwana oyo nzambe atiaki elikya bapesi ye vinaigre ameli na place ya mai même loko fa yemango bapesi ye vinaigre o na place ya mai bapesi ye vinaigre ameli na place ya mai banzemo ya genre wana donc bapesi vinaigre ameli vinaigre na place ya mai donc yesu azalaki torturé akozo ye moko ndenge torture azwa adesida akozonga na ye lisusu te yebisa bajuif vous ne reverrez plus jamais. Matthieu chapitre 23 verset 39. Message o nazana ngona posa ko yebisa batu lelo ezaki bana na nzambe ya monde entier ya ba lingalaphone bofungola misu Yesu akoya na ye lisusu te alobango na Matthieu chapitre 23 verset 39 Yesu akoya te tozala na kimia tovanda na kimia et puis toyebake toza ba bantu et puis mundele za mundele masolo nyonso yo kaka wana eza masolo na biso te ba bantu eza masolo mindele donc faut faire attention avec masolo mindele na masolo na biso moko ba bantu tolingaka guerre te biso ba bantu tolingaka vie moko paisible tolingaka vie moko tovanda na kimia et puis tokumisa nzambe na kimia. Donc, tous allons na kimia et puis nzamba batela biso. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, donc vous allez reprise il y a une émission. La mission na pasteur Terminator. Tozongeli hein. Voilà. Tozongeli hein. Tozongeli. Voilà, tozongeli. Le basuka zani kasi. Le basuka na pesi minono son beauté na betina papigen. Bon moni Mike Kalambai. Donc grand pasteur Uchobi mise na ba pasteur bon moni na kata chambre et puis ndeko Zawadi a filmé na kata chambre a tout ça la derrière musala ya Zaiko donc ya nyoka longo ali salamu sala asali musala ya Zaiko ya nyoka longo et puis abimi penza donc païen abimi païen asali musala siko neti ozaki pasteur vite fait soki ozalaki neti kuna ozwa bango mitinde nio kozwa nga soki nazalaki pasteur et puis Mike Kalamba aza pasteur te ata batie ye pasteur na bato pendant plusieurs temps nga mpo na nga aza pasteur te aza na ye frère moko aza ne cool asololaka bien na bato ngana na kotoya te tant mosusu azalaka mpe bien tant mosusu akolinga nga de plus donc po amonaki pasteur azotambusa nga mpe na nzela moko te yanga liloba nga mpe nayoka ndenge mosusu ezalaki yo na place na yo sikoyo ningo osande mpo na ye ngo osani en tout cas nga nalinga na limwa Chikiambi, Emerance Kaseke, Carole Bo.